babilobele bime bele nga navanda na ndako na Sabino famille bota navanda na ndako navanda na sac ya fufu navanda na ndako navanda na sac ya masangu navanda na ndako navanda na bidon ya 25 huile ya 25 litres ya huile navanda na bidon ya 5 litres bafuta mbila navanda na sac ya makala euta pa madame Belleville bolobe bele mais na belle on ça la spéciale mission uniquement pour notalisa na bato combien famille bote eza munene ozomona omona ville kambuso yebite fo boluka botuna bapesa bilo référence ezalaka boye esalaka boye zongisaka boye lavanda ndako lavanda na nzala tenga elo mo na loba na demeure nyangi demeure omona vie nga kutu naza reconnaissante na ye non na pesi bato talaka na boya otanga na bakomba bato ebele po eza moment eza spécial mission pour na bato wana te mais bato basunganga bato bayebanga te basunganga demeure yo koma poto président fala bimisela yo passeport ozwa visa pour na fali pupa okoma na poto demeure mais famille bote bomba yo na ndaku babomba na poto demeure baboya obimisa ofuta ta nini ofuta hotel ozomona babenga yo famille bote benga yo demeure babake ovanda na hotel te yaka ovande pa na biso demeure babomba yo na bandako soki lelo moko boye demeure yo lelo ovanda na kiti po loba ya madame Belleville demeure ata nzamba lolo opambolo te demeure même aussi ata bana no bamela le ya Belleville bana oyo boti bamela milk ya Belleville demeure omela mai ya Belleville ezaka na mama moko boye tozalaka na famille bota bato ebele bayi na nsima na biso nga na ye famille bota nakuta demeure nakuta nakuta Barési nakuti demeure nakuti Kovodor nakuti Yageri Cobetox nakuti Nene Botai nakuti Prince Luamba noko Prince Luamba et nakuti na Jemima Ibele nakuta 7 personnes wana na famille bota 7 oh lelo bato ebele bayebaka te nakuta 7 personnes mais il y a d'autres personnes baye na nsima na biso eza mpe na bato misusu nga na yebisa mpe madame Belleville neti teka ozomona donc famille bota ezalaki wana mpona kosoutenir madame Belleville toyaka wana mpona mbongo te bomona bino nyonso bato bazalaka kosoutenir madame Belleville mpona mbongo baumela te bakenda biso toyaka wana te mpona kolanda madame Belleville mpona mbongo comme exemple lelo toza bato na tulo baza te no prince aza te Kovodor azali te Jemima Ibele aza te noko Yageri Cobetox aza te papa Kulutu plutôt aza te nga naza te Remi azali te toya pa madame Belleville toyela mbongo te demeure asala mission émission oyo elingaki peut-être ekabola biso demeure asala émission atraita biso ba soi-disant mais lelo soki madame Belleville asalaki a bloqué Barési cause c'était demeure cause nango eza demeure mais demeure avanda na plateau na ye atraita biso ba soi-disant mais vu que tozalaka na mama moko boye aza nerf solide tozalaka na mama moko boye azalaka bien ayebaki kose soutenir bana kosangisa abenga biso alobi s'il vous plaît makambo na yo kona na mato ya bato te esilela entre nga na bino deuxième personne ayoka makambo te et puis na benga demeure na sola na ye madame Belleville toyo komona bato bapesaki bino ata ba $1 mama tozwaki mais moi loba tozwaki te po ekobimisa peut-être bandeko baza vraiment sérieux te kona makambo mbongo tout ça c'était idée ya demeure
ba tonton Yams wana biso no ke fikine Yams osala émission mususu Yams abondolo bien ka yambanga tonton nga mama moya maba tonton nga zanga mite mama moya maba tona tonton nga ite afu apamela matono basamigra nga mi yaka na contest lokola analyste mayamba nga ka lokola analyste nsala ka ba analyse momo ba tonton Jerry ba no bisanga ba binanga bianka eke nuire yo il faut yo po ya marabato to bano ke fiki nuana boya msavandi pe na yambi yeso hotel na chaîne nga bomo na bimisi ya misatu 4 na yamba yams. Voilà, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous avez réussi. Très belle émission Carrefour de Stars avec votre humble servante, la voix angélique, bien qu'azanga autrement dit Bacharge. Voilà, Dieu est grand. Na makasi ya nzambe na makasi na ngai te nzambe nde apesi biso makasi encore ya kokuta na susu na moma oyo tika ete nzambe wana azwa lokumu nzambe wana anetolama en tout cas napesi bino merci pour na makasi na ngai moko te na makasi ya tata nzambe vraiment tout le monde en a une fois de plus ça fait au moins 9 mois donc 10 mois déjà na tournakate et puis na yape na zonga te peut-être pour na pesa bateau bandeko ba yaya ba maman ba papa o ba sungaki nga vraiment. Vous êtes nombreux, vous êtes vraiment ébélé, peut-être ce n'a bien ba notanga ba combo et ça moi passi. Là je dis merci beaucoup à la famille Libota, madame Bellevue. Merci na base à Londres, merci na base aux États-Unis, merci na base à France. Merci na base à Belgique, merci beaucoup na base na biso nyonso ya Angleterre partout Suisse. Na boza vraiment ébélé bah merci na bino c'est grâce à vous le loboko na ngai malgré tout défaut mais loboko yango yo pota vraiment ezate yango yo donc pota etikali moi cicatrice loboko nde eza moi défaut po ete ba o nguma makame loboko nguma masute etikala debout. Merci pour na maman oya bana kolala te à chaque fois parce que na moment ya pasi na tikala osomba ta aspirine na biso ate na tikala osomba ta kisi na biso moko ate na mela ba kisi tout ezalaki grâce à maman moko boye Azara na France, en tout cas, maman Anitrice Yaboki, merci maman, maman docteur, merci pour la bakisi, et puis merci, c'est grâce à toi, ya bakiso banoti ndelanga, et traitanga loboko, potananga, et ça la emwate kauki. Voi même nga moye bandon lekelanga, pote ça la emwate, donc comme emwate, donc na kochaka emwana ba jour. Potesili. Merci beaucoup na maman Mireille Mpia depuis États-Unis. Oh ba noti ndelanga ba produit ya aloe vera. En tout cas, nga naza témoin ya produit ya aloe vera. Po etikala ko bouger sucre na ngai te e banaki pe ko pesa nga appétit ya kolia par rapport ya ba kisi na banozo e banozo la makasi. Na ko conseiller bandeko vraiment ba produit ya aloe vera. Donc il faut vraiment que Zara nango eza bien. Naroya kotanga ba kombo ya batu oyo basunganga. Naroya vraiment ko témoigner pour na batu wana moment on azaki na pasi moment on a monaka base à Londres. Baya Sylvine Jolie. Ba la mama chérie.
ba maman Aminata Tulomba, ba maman Claudine Bokatola, ba maman Yvonne Longondo, ba maman José Lusadisu, batika ngate ba maman wana. En tout cas, merci na bino nzamba lola zongi sa yebele. Et merci beaucoup dans la grande H, maman Sakina, Baza France, maman Germaine Makese. Boza vraiment belé au boutique ngaite na moment ya pasi moment na zwaki ya ku ya pota munene boye. Merci na merci beaucoup na maman na biso, maman Ningo ya Bamputu, maman Ningo ya Mputu ba super. En tout cas maman ni ba super, merci maman. Merci beaucoup na Mami Tadina de Belgique yena ngana beta lokolo na we elena nani. Na we la motote Mami Tadina merci. Et il fallait m'aimer clé azala na bomoyi. Il fallait maman wana clé azala mona mwana nende pote kauki. Merci beaucoup à maman clé. Moli moné pe mana kimia maman. Oli mona yo vraiment maman nzamba lukelo place au pe mana kimia. Parce que bola mo leka ki maman. Merci beaucoup. Na batu nyonso basala nga bola mon papa José. Merci beaucoup papa tika kingaite. Merci na ya Lino Soba motema bata mama Tina. Merci. Et merci beaucoup. Na ya Fio Tingoma. Merci na couple malamu. Maman Madongoma. Atika kingaite ya. À chaque fois. Ah, ya mado. Continuez na bolamu na wana nzamba opambola yo. En tout cas couple ngoma papa Fioti na mwasi na ye nzamba lola kanisela bino. Asongisa yebele. Merci beaucoup na maman Bibiche. Merci na Kenny depuis Brésil. Otika kingaite. Merci na Nadia. Ya Nadine Ngoma. Merci beaucoup ma grande sœur chérie Nadine Ngoma. Nzamba lola pambolo yaya. En tout cas merci na batu nyonso ba ona oki kombote o ezala ngo mission na ko sala nga pona remercier binote. Nazana spécial mission isa uniquement kaka ya bato ba soutenir nga na moment ya pasi pona moment on nazana nga na tangi ba kombo na binote na tangi na ba kombo na binote parce que nazana spécial mission ya ko sala kaka uniquement pona bino bato bosunga inga ya ni MK États-Unis ya merci. Merci beaucoup ma grande sœur chérie Annie MK. Merci na maman Pauline. Merci na Duchesse Evelyne. D'abord vraiment belé merci na maman nanga nyonso na oya. Maman Elisabeth Moussao. Merci na oya. Boze belé na tangi na ba kombo na bino te parce que na koya ko pesa bino ba merci. Boze belé na ça déjà liste. Na sala liste ya ko remercier bino. Merci beaucoup na Nisha parce que daki pa tout moment na ko kota ko tala nga ko tuna nga pona liboko. Nazana vraiment nazana papier mobimba on a comment na komba bato basunganga. Merci na Noko Prince. Merci beaucoup na Noko Prince. France Luamba merci yaya parce que na monyango te yaya vraiment ça kana leki ne bongo. Merci na héritier Ibula, merci na Dipine, merci na Bino Nyonso, merci na Jema Ibele, merci na Pamela Matondo na Chacha, merci na Tonton Moon, merci na Yajiri Kobetox, merci na Darling CPI, merci beaucoup na Papa Tigre, Haute Bascule, merci beaucoup Papa Tigre, en tout cas faut vous na ba boss na Bino ba Papa Tigre. Merci na Aigle la patrona. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Na petit mais costaud makile ba champion. En tout cas vous êtes belé vraiment. Minga olobezate. Na oya. Ozala ngoka ke eze mission mo na sala, eze ya mukie na salika neti mo introduction parce que bozala besoin boye baba kombo bato nini ba soutenir nga na pashi. Baze belé. On a salé mission ça pour na ko dédier ba tout mais et c'est mission moko boye
pour bato ba comprendre que na moment on a fait dans la passe ba bilobele bimie bel tala na ko bongo le mission ngo kamba ma to kende kaka ba bilobele bimie bel nga na vanda na ndako na Sabino famille bota na vanda na ndako na vanda na sac ya fufu na vanda na ndako na vanda na sac ya masangu na vanda na ndako na vanda na bidon ya 25 huile ya huile ya 25 litres huile na vanda na bidon ya 5 litres mafuta mbila na sac ya makala et uta pa madame Belleville bolobe belé mais na ben on ça la spéciale mission uniquement pour notalisa na bato combien famille bote eza munene ozomona omona ville kambuso yebite fo boluka botuna bapesa bino référence ezalaka boye esalaka boye ezongisaka boye navanda na ndako navanda na nzala tenga elo mombo na loba na demer niangi demer omona vie nga kutu naza reconnaissante na ye non napesi bato talaka na boye otanga na bakomba bato ebele po eza moment eza spécial mission mpona bato wana te mais bato basunganga bato bayebanga te basunganga demer yo koma poto président fala bimisela yo passeport ozwa visa mpona fali pupa okoma na poto demer mais famille bote ebomba yo na ndako babomba yo na poto demer baboya obimisa ofuta ta nini ofuta hotel ozomona babenga yo famille bote ebenga yo demer babake ovanda na hotel te yaka ovande pa na biso demer babomba yo na bandako soki lelo lelo moko boye demer yo lelo ovanda na kiti po loba ya madame Belleville demer ata nzamba lolo opambolo te demer même aussi ata bana no bamela le ya Belleville bana oyo boti bamela milk ya Belleville demer omela mai ya Belleville ezaka na moment moko boye tozalaka na famille bota bato ebele bayi na nsima na biso nga na ye famille bota nakuta demer nakuta nakuta Barési nakuti demer nakuti Kovodo nakuti Yageri Cobetorx nakuti Nene Botai nakuti Prince Luamba noko Prince Luamba et nakuti na Jemima Ibele nakuta 7 personnes wana na famille bota 7 on lelo bato ebele bayebaka te nakuta 7 personnes mais il y a d'autres personnes baye na nsima na biso eza mpe na bato misusu nga nayebisa mpe madame Belleville neti teka ozomona donc famille bota ezalaki wana mpona kosoutenir madame Belleville toyaka wana mpona mbongo te bomona bino nyonso bato baziyaka kosoutenir madame Belleville mpona mbongo bawumela te bakenda biso toyaka wana te mpona kolanda madame Belleville mpona mbongo comme exemple lelo toza bato na tout lelo baza te no prince aza ti Kovodor azali ti Jemima Ibele aza ti noko Yageri Cobetorx aza ti papa kulutu plutôt aza ti nga naza ti Remi azali ti toya pa madame Belleville toyela mbongo te demer asala mission émission oyo elingaki peut-être ekabola biso demer asala émission atraita biso ba soi-disant mais lelo so madame Belleville asalaki a bloqué Barési cause c'était demer cause nango eza demer mais demer avanda na plateau na ye atraita biso ba soi-disant mais vu que tozalaka na mama moko boye aza nerf solide tozalaka na mama moko boye azalaka bien ayebaki kose soutenir bana kosangisa abenga biso abi s'il vous plaît makambo na yo kona na mato ya bato te esilela entre nga na bino deuxième personne ayo ka makambo te et puis na benga demer na sola na ye madame Belleville to komona ba tonton Yams baye ba tonton Tadingala pa baye ba tonton Moun baye ba Saminga amba baye ba Pamela Matondo baye ba Chacha Berité Ibula ba Alexis Ngandu ba ya gos kutu aya par rapport que
na ndenge ya Vincent amemela makambo yango alinga neti ignorer madame Belvine gauche di kambala ya ko témoigner batombolaka ngongo na makambo ya minene batombolaka ngongo na makambo ya minene ba ko tombola ngongo na makambo ya mukete na moment so mutasali bola mufo zongisela ye à haute voix ozomona tovanda boye toyokaka ke ba mama famille bota basangisaka mbongo batindaka mbongo parce que so ekomi chaque fin du mois bakabolela ata mutu nyonso ata $1 ne fiske mutu oyo asalaka promotion ya madame Belleville amela mai tobanda oyoka emiso omona maboyeko mama moko mabengi yabi Bianca est-ce que bapesaki bino ata ba $1 mama tozwaki mais moi oloba tozwaki te po ekobimisa peut-être bandeko baza vraiment sérieux te kona makambo mbongo. Tout ça c'était idée à des mères. Tonton Yams wana biso no ke fikine Yams osa l'émission Yams abondolo Bianca yambanga tonton nga mama yamba ba tonton nga zanga mi te mama yamba ba tonton nga ite afa pamela matono basamigra nga mi yaka na contest lokola analyste mayamba nga ka lokola analyste nsala ka ba analyse momo ba tonton jeri ba no bisanga ba binanga Bianca eke nuire yo il faut yo po yamba bato tobano ke fiki nuana boyam savandi pe na yambi yeso hotel na chaîne nga bomona be misa tout 4 na yamba yams et puis ezaki so ye fiki tonton tadi ngala pa ayambi yams ozupe trépi otie aux émissions ozo pe émission ba tonton munu wana abengo Bianca bongo malobo yambanga tanga ba tonton ba sangani na des mères benga ya miso yambe lisusuti makambo ba famille bota isa tellement belé makambo ba isa tellement belé mais na sa makasi te santé vraiment za no malamu te makambo ba isa tellement belé berère oyo ndeko na biso moi ça sala tokenda na Ophéline kotika biloko tokenda ba biloko batinda kizongisa Ophéline classe tokenda totambola to déposa biloko moi makasi naeba mukolongo merci na jema ibele mutasombaka liboki nete jebima nasali hypoglycémie na oyo kanzala jema mutabimisa mbongo asombi liboki na kwanga Bianca lia na bisenga bi vraiment na bimai na mbongo te mbongo na tamboli longo ezaka juste ba transport et puis place to vanda na nini ya tonton Yams so atumbaka ba ntabana to monaka on dit mgongo pe Yams salaka te mais to vanda de la terrasse mais ça quelque part wana ya yiwana wana muto azokabolela bato ba transport wana c'était demeure tala po pousser teto loba ko demeure po pousser teto ya to bimisa ba makambo mususu o bato mususu ba koye bango te za malamu te tu sais dans la vie il faut regarder la personnalité ko regarder na ba dignité ça la mutu bien mbongo eza na suka te mbongo te ko kabola bato mbongo te mte ko tia bato na division mbongo te ozomona ovanda maboyo ki maboyo mutu atuno bien kana okaki bato bacontribuer ki mpona bino te namona te yo kanti lelo saratola soki madame Belleville atiaka kimia te entre baya Géry Corbetox na saratola auteur compositeur nani c'était deux mères makambo akeno za saratola ne saratola atraita baya Géry Corbetox ba pauvre mofongoli porte wana nani c'était des mères lelo ba mundir batadi ngala pa ba yamsiambe
bamimona bango bazaki bakomaki supérieur na biso parce que à l'époque na fiki tant de travailler to liaka ensemble non ye biso tadi ngala pa mbongo na so biloko kolia mundirba oyo ngana kufa nzala te ba ya mswana ba bimisa mbongo na bango baso biloko batie wana to lie biso nyonso muta zaki atana likanisi moko te ke oyo aza eloko te oyo aza eloko bazalaki na ide wana te ntango baye kaka bakomi na pula de mer biso tu tokomi biloko pamba na misu na bango yango omonaka ya Géry Cobertor sayaka osala babani siloga na ye ke bataché de presse na bacommunicateur biso baja lelo asalango parce que baréaction bandeko na biso ekoma osalama napesi JB Christian Mbote ozomona baréaction bandeko na biso bakoma osala yango ya Géry akosala terme ne wana slogan ne wana attaché de presse na bacommunicateur e biso toa baja lelo respect pas ya bayaya wana pas de mère ezalaki te et pas ya Géry Cobertor de mère azaki na respect wana te de mère azaki na respect te liboso ya Géry Cobertor o aza ami ya Bellevue aza ami ya madame Bellevue je vous dis à l'époque madame Bellevue aza na madame Bellevue te azaka Bellevue oh ye moko madame Bellevue azaka na beaucoup de respect pas Prince Luamba mais bene la famille bota ba mone lokwa eloko pamba pona nini tozaka na biso na makasa royate tozaka na biso na makasa lobate to banota la kama kambula musika lokwa ndako ezika mais tozalaka pe la pouvoir ya oloba mais vu que tozaka na autorité morale moko ya bien azaka na soki ye moko za ko mimona ke nga naza odela ye baka pa Bellevue biso tout na classe moko ko s'attendre te que so monem sou madame Bellevue tonton Yams tonton Mundir ba tonton Tadi ba quelque part ne madame Bellevue biso tete ay biso il y aura un jour pour ça déplacement bi que le longtemps bona ba mbete longtemps bona ba basi akobenga pe Samigra akobenga pe Pamela Matondo akobenga pe Jema Ibela akobenga pe Chacha comme exemple au moment que madame Bellevue ta mo l'appelle dipinaire moko azomona okay et quand ça appelle le pe mukolobo que ça va nani oyo na tamba na ibula na tamba na Bob Molema ozomona merci na Bob Molema merci Yaya merci vraiment pour la considération mon vieux merci lelo pe madame Bellevue akoyi ko se décider bi que OK ça va lelo ntambo na batadi te ntambo te muto aza spécial et pas madame Bellevue muto aza spécial qui est spécial devant madame Bellevue eza papier na ina biki ne eza spécial biso tout na biso ka ndenge moko tellement na yebaka nini na oluka na yebaka eloko nini na olinga na sala j'étais déterminé toujours dans una maîtrise et pas madame Bellevue nazaka toujours na maîtrise pour na yebaka nino madame Bellevue azo calculer nino madame Bellevue akanisaka pour na biso nyonso jamais mona madame Bellevue asali eloko moko asali événement moko boye atangi komba Tadingala atangi komba Mundirba atangi komba Demer atangi komba Saratola atangi komba Yamster atanga mutu te madame Bellevue tika otanga mutu te azwa biso nyonso to baleki na ye azwa biso nyonso batu na ye comme exemple bota mukolo to sala surprise na 0h na restaurant madame Bellevue loba nini abi maintenant j'ai compris que naza na ba bon communicateur alors bata que naza na ba communauté abaka naza na ba donc elle a généralisé tout le monde acha biso nyonso mulongo akabola teke naza na Saratola na Demer Nyangi naza na nani naza na nani to sala madame Bellevue asali projet na ye ya showbiz
asali projet né à showbiz. Non, pas projet à showbiz. Bandeko bazui lisanga, bazui likanisi. Bandeko bazui likanisi ya kosa. Na beto bika na travailler. Naka kuna nyama imbécile. Bandeko bazui likanisi ya kosa la bazui likanisi ya kozongisa orphelin classe. Bazui likanisi ya kozongisa orpheline classe. Basali groupe WhatsApp. Et puis bazui likanisi que non peut-être to banochaka moi ba 1 franc oui ngapena chambongo nanga so tuni ba mundi ba na pesa ta na pesa nanga mingi na pesa $20 nanga. Ba kataka $20 à chacun. Mais la carte groupe on a bazalaka 5 personnes. Et ça quand même so vanda bo senti que maman mo bo ngata atambongo pa na hotel. Pour la zala kata groupe wana na nabisaka maman na te. Bo benga bango mo bo pesa mbongo pa na bango moko. Parce que considération ezalaka te comment biso ni tout dans la famille bota mais 5 mo bo baza ko mi bimisonne bango kande baza mes droits à madame Belleville mais allez-y. Bo pesa ngambongo te bo pesa bango tout ça c'était idée de demeure parce que tozana batadi ngala pa na fikini to liaka to melaka to beta masolo tadi ngala pa aoya matonge aomemanga na mutuka msunga moko na koti na mutuka tonton tadi ngala pa akitisi nga na 7e mairie aide nga déjà banda première porte ti na 7e mairie déjà et a 4 déjà ndako na tout compé na kobeta makolo bana 7e mairie ti epa nangeza musika te. Osomona ezaki non tozaki tokende pa yambe na ndako yams surtout pas mundi bakoloba te surtout pas mundi bakoloba te ngala kota ka tina toilette ya mundi ba cuisine na mundi ba na okota na okota tina ndako yams na vanda na salon na vanda mbula pe beto na la koti pe na ndako ne tapi na ye na vandi pe na bakechi nanga. Mais comment une maman m'a dit ambiance à biso na ba tonton on est athée. Donc ambiance m'écoute non ambiance c'est katanico parce que bande ko mbal ba no mona biso bande ko ba ngwa basi ba kata hémorragie dans ba comment mona biso ba komi au delà tout ça c'est idée de demeure. Et le lot de demeure yo vana na kitolo ba ke projet à showbiz. Ezaki projet na yo au sala ki ngote pona nini. Si réellement projet à showbiz des acquis à yo demeure, allez-y le faire jusqu'à présent. Qu'est-ce ça no showbiz des acquis projet na que no salango. OK traiter madame Belleville ça moyibi ya iba projet de mère. Au cause na maximum respect pas Belleville wana te. Au cause na maximum respect la munoko te pona mwana mwasi wana. Mwana mwasi oya pesa ata kopa mai de mère. A foutela ondaku plusieurs fois. Mais si je suis venu seulement dans le langage non lobby que madame Belleville a yiba yo. Ah demeure sois gentil quand même. Sois gentil. Nga ofinga ba na famille bota bazala ndumba. Ofinga o se mesurer ba na famille bota. O ba na SB ba l'équipe ba na famille bota. Ce qui compte pour moi ba Maria Longondo wana ba Davina ba Anio ba Linda wana ba Tegra ba ngotu wana. Non to mona ba ona buzoba te to yoka bango pe na buzoba te pe to tika ko yoka bango te oui to ko yoka po abatu ya to ko yoka bango vraiment po to abatu. Mais s'il vous plaît boyo bebe sa image à madame Belleville on Nathalie titre no bi ke ba Belleville ngezonga lisusu o makameza yo na yams bo pourtant na yams bimisa madame Belleville na makambo na o yaka ko dénoncer na batu ke comment yams ça ko lobake na 2000 songolo ngana to zaka mwasi na mobile yaka na TV dénoncer ngo eza lokuta so il peut ko accepter ce pendenge nini a ofinga yams liboma bona bobona bo et concerné ka yo na yams itali bisote itali ka yo na yams
Mais s'il vous plaît, il faut arrêter. Madame Belleville, à sa camarade Nabinote, Madame Belleville, à sa mouninga, na yote de mère, un peu de respect dans moi. C'est le lot qui yo, le lot aussi, ma privilège aussi. Le lot aussi, moi, ma cambe belé, ma avantage est belé, paiement de Madame Belleville, parce que aux ala qui paiement de Madame Belleville des mères. Nga na okama te de mère pour na okama comportement na te pour na yebi olinga bato belé te paiement de Madame Belleville. O bano linga yondo zala au-delà za super ba mono au-delà yo kande muto zala moi dire na bato nyo sa famille libota. Malheur sympa bien. Voilà, merci Bozaki belé vraiment ya Rolanda analyse à kitoko boye. Il fallait pas toquer en monoko. Madame Belleville a un témoignage tellement belé à Rosala Ponaye, et ça notre propagande. Et ça raquette au Salamambou, il y a miné Ponaye, donc on va toujours un témoignage à Madame Ponaye. Oh mona. Merci beaucoup, Nabaïman, ça tout le monde va jouer Rolanda. Merci, vous êtes tellement nombreux partout dans le monde. Dans une spéciale émission, et ça uniquement pour remercier Bato Yobasunga Kinga. En tout cas, ceux qui nous ont à la prochaine occasion. Bye bye.